na biso na kipe batu bazo commenter na ba commenter ils ont na compte mais au fond les olivi batu batango po ba grâce yoza classe makasi ngama grâce nyango te ba massage sala pona mokonzi toi même tu sais que c'est vrai. Toi-même respect ya mokonzi, toi-même tu sais que c'est la vérité. Tu es mythomane, tu es hypocrite. N'a pas sous les raisons n'a pas raison. Na minute qui est aux arrêtés. Alors je regrette ma chérie. Ozaki pa fabrique na bazaki kapotote okome ko salem mission soki kapotote alors respectez toi même biso poto la live botu pe moy pona nini parce que bayeba ki objectif bayela kité bazalaki bato nyonso babanda kolinga bakoma lokola bango tellement bayeba kité ba miche na mafinga ba miche na bakisi. Maman Sokola, tu n'es pas confiance de toi-même. Et voilà aujourd'hui. Ba misusu balala na ba cimetière pour ba kota na liste ba kende poto. Oui, au commis na poto, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Donc, moi grâce, je ne sors pas. Donc, avec Monsieur Fally pour passer mon grand frère. Na penza na mobali. Et mon gars, c'est le cousin de Fally. Votre information et tous ces mondes là tout le monde basa au comment ça et c'est qui ça parce que moi c'est parce que mes sœurs son cousin c'est mon gars. Jusqu'aujourd'hui à la pipo à la baille il y a les gens qui viennent qui insultent les gens pour rien. Quel jour même en silence pour dire que non moto bozo finga et ça pour na binoté. Combien de fois ba futa batu pour ba finga innocent. Combien de fois ba futa batu pour ba finga Bonjour, bonsoir. Et par rapport, il y a Air Bokolanda, émission na biso na banda kuna bino. Yango na pesa kabino ba bonjour, bonsoir. Et ko dépendre na Air Okolanda, émission na ngai. Bonne année 2024 na ba abonné na ngai JK TV News na monde entier. Merci na ndenge bolingi boko misanga na dika et salanga bien et vimbisanga et salanga grande dame comme toujours. Na souhaité les bino ba joyeux Noël et bonne année. En tout cas meilleur vœu na bateau yanga. Ba vrai. Wana nazomo na boss FT. Moto ya motema malamu. Mama moko boboto esengo kimia bipa yo zali na peso lo sako pe ingeta na yo naza komona JDK mopa o soda potonoko international mibeko ndelwa tosa mibeko ya yako kota France ngulu te yebelaka olingo yeba makambo solo betaka JDK mopa o en tout cas on comprendre makambo ebele. Merci beaucoup na Fabrice Mande na sima caméra. Bienvenue na émission na biso tolobela nyonso ya solo tango tolobaka tolobela nyonso tolobaka nyonso to bombara et le côté tolobara nyonso to bomba et le côté et puis tolobara poto ça la plaisir na bato mokilité parce que biso to dépendant na batute ah oui yango wana bo luka biso na kati ya masanga ya bayuma na kati ya masanga ya ba femme insensée na kati ya basanga ya bato bayara oteka kibomoto na bango milimu éducation ya batata na ba mama na bango na réseaux sociaux bo mona bisote bo luka biso kana kaja musala nde boko retrouver biso ingeta na bino na banda kuna bino na lobiete vraiment ya lelo tozolo bela nanu lisanga bonganga ya ba chronifuati na ba chronimimi ba oyo mwana mboka Fally Ipupa memaka bango na poto bande kotango na lobaka na plateau na nga ya tolobela nyonso
na 2024 ba nouveauté ezale belé bomona penza na sima na nga wana tolobela nyonso babeti yango penza JK TV News na 2024 na lobaka na plateau na nga bandeko le karma existe tango tolobaka boye cela veut dire que makambo wana pe zongelaka biso musicien tout oya kota na monde polémique oya permettra batu bafingela yaya soka fungoli miso te avansaka te adindamaka abamamaka na sekbu musicien nyonso apermetaka batu bafingele batu lotomo na ye eza na maboko ya batu succès na ye eza na babese inutile yaya bamanaka ifo alamuka aloba te na oreve kozala grand wana na opesa ingeta na mwana mboka jeune leader losako na yo inosubi Afro Congo mobima ingeta na bino na lobi inosubi akendaki na batu na poto 40 personnes nandenge bake nandenge bazongi te yoki makelele te te moni pasi muto asali te parce que ezalaki équipe ya musicien soki ezalaki te ke no toza na besoin ya bato balobaka yaya elongi ata na taifa bolinga bomona yango balobeli nyonso bolinga bomona bango me bakendaki na biro badanse bamusicien basali musala na bango bazongi lokola bazwaki bavisa na bango ya bakatra ya mbongo na yo soko moni ke ndonga nde naza boye na ozonga na nga na poto ya zonga mais ce n'était pas le cas avec moi na mboka Fally Ipupa. Laisse-moi vous dire la vérité. Aujourd'hui on peut dire que non Fally Ipupa nié batunaye bien sûr c'est vrai mais c'est honteux. Nié avec quelle façon? Non, c'est honteux. Nani akoya koyebisa biso vérité que non batu wana eloko ezangi kala pete na système oto okende ba vérité kobima yaya bomomaki na bino nde bangulu batu wana bakendaki na système ya ngulu personne va nous dire la vérité que non batu wana bakende na système ya ngulu mutu moko te oyebisa biso vérité parce que staff mafinga staff buzobologie staff kofinga mama na papa na koko na kokololo na bana nyonso yango ekendaki na Fally Ipupa batu basalaki banalize ya lolenge na lolenge pourquoi ka bato bafinga kande bakendaki cela veut dire que ba récompenser bango ba riska ba vie ba riska ba makambo ebele pona kofingela Fally Ipupa batu. Alors le seul moyen à récompenser bango yaya atoke ngulu na $1000 atoke ngulu na $500 yaya mataka akende na staff ya musicien boye bisanga muto akende na staff wana o azali mulanga pemba finga te yaya petit Fally afinga batu lobande mikolo abongoli motema yaya tobi misaba video ya petit Fally ako fana na plateau ako finga bakulutu ba oya yebi bandelité makolote afinga batu nani akendaki na délégation na finga batu te yaya ici on se dit la vérité quand on dit le karma existe Koffi Olomide o bakangami ne lokola mukuwa na kingo eza grâce à Koffi Olomide nde lelo Fally Ipupa yebani a commis le king international c'est grâce à monsieur Koffi Olomide mon pao. Le karma existe. Bakomi koboma na bango ya nazaka na système oyemba nzembo oyo bakomi koboma na bango bakomi kobunda bango na bango kalate ba secret kobima niveau to komo kende nango ya ekozalo pesi mbwa boy to yeba kiteke oya bimaki na mobile ya boy pe abimaki na mbala boy pona buzoba na bango bunyangala kata na bango to komo yeba ba vérité. Fabrice Mandebois qui a une vidéo, il y a grâce témo. Azo ya ko justifier pour na ba vérité ba lobby que non abimakana Fally Ipupa. Donc avec azo ya ko loba que non ngana bimana Fally Ipupa te ngana bimana cousin ya Fally Ipupa. Par là je vais te dire que non grâce témo tu n'es pas mature.
c'est le cousin de Fali. Votre information. Et tous ces mondes-là. Tout le monde, parce que maman, ça, parce que tu ne pouvais pas même venir faire vidéo que non cousin Fali Poupa. Est-ce que les gens ont besoin de ça? Tu n'as pas même gardé l'image d'artiste Nayo. Il fallait garder ça en silence. Pourquoi les gens sont venus t'insulter? C'est parce que tu faisais des tapages partout. C'est parce que tu disais que tu sors avec Fali Poupa. C'est pour cela que les gens, bazu yango, ba commissaire yango likambo. Tu n'es pas intelligente, ma chérie. Aux allez commettre ba erreur likolo, ba erreur mususu, ba erreur likolo, ba erreur mususu. Aux allez continuer ko pakola buso ba likolo buso ba mususu. Lelo ba secret comme bima, bino na ba Jaël, bozo wele la mibal. Yo na ko épargner yo parce que na monde ba polémique, à part ba buzo ba na bino, na monde ba polémique ozalati. Na zui mutu lokola Jaël. Na yebi ko finga moi cité. Na yebi ko finga mutu en généralité. Mais mutu lokola Jaël. C'est une personne qui a une audacité, a un courage, a un pouvoir. Yako fanda na plateau, yako fanda liboso ya caméra, yako fanda pelisi téléphone na ye, yako fingo batu baleki ye ko banda kinsensu, si maluku. Bon compter combien de kilomètres kinsensu ti maluku. Pompage Tinga ndayala eza awa Suko mutabongo fandaka Akangama na Kofi, c'est comme si Kofi a bomela ye papa, bomela ye mama, bomela ye koko. To mona place babima ba pekisa yete. Lelo ba komo bunana bango. Même bato bazo ya kobima koloba. Bazo finga toujours. Yango na lobi boy. Fallait lelo soka tomboli muto a lobi. Barre bango. À la popo, à la baille. C'est bien. Ce n'est pas un problème. Bravo, Fali. Mais il fallait le faire depuis longtemps. Parce que, apparemment, là où tu es arrivé là-bas, tu n'as pas besoin des gens qui incitent de bêtises. Et si tu regardes que quelqu'un, la personne en question, je l'aime. Mais je ne veux pas qu'elle incite les gens pour moi. Mais je veux qu'elle puisse parler pour moi. Mais c'est tout ça, analyste. Et permettre à Rabiso Teto Finga Batou. Laisse-moi vous dire la vérité. Toi ne lo moko et kangabiso nanzoto. Éducation famille et gangaka. 2. Niveau intellectuel pe gangaka. 3. Personnalité naturelle et gangaka. Donc tu te sens que non, moi je suis femme capable, je suis femme de caractère. Comment je peux venir insulter quelqu'un même si je ne l'aime pas? Je vais venir, je donne mon analyse, je passe. Est-ce que ça me donne droit de venir et d'insulter quelqu'un pour rien au monde? Je ne crois pas. Et je ne crois pas que non. Si tu es vraiment intelligent, staff na yezana bato ba fingaka. On peut tout parler, hein? Vous voyez aujourd'hui, parce que faire à saler le côté, laisse-moi vous dire la vérité, faire à saler le côté, bagolo na bawario, na minute yo, tozongi na nuna koya kozonga la likamba bagolo na bawario, tozongi na période ya wenge musique maison mère. Ezala ma finga te ya ezala débat, ya lekiye bambeli ekoti, ya lekiye. Et puis, les musiciens, on a des salles pour prouver que ya leki. Boche concert 20h face à face. Wa obeta muninga leki. Jusqu'à ce que la police ait l'obité et abandon. Wanane balobara bitumba ya travail. Bitumba ya weze internet te. To zongi na kilelo. Ba Gaulois na ba warrior. Ba Gaulois bo bambi fere gola na mabele kiki bio. Dynastie ucho bima
yaya soko fando tie bluetooth o tie écouteur na matoi oyoki banzembo ya faire gola olobi mes seigneur mais banzembo wana ebetami te eyokani te Oudinda. Parce que vous n'avez pas le temps de faire promotion de votre artiste. Vous n'avez pas le temps de soulever. Vous savez, aujourd'hui, tout ça se passe sur TikTok. Tout ça se passe sur Facebook. Tout ça se passe sur Meta. Na ba plateforme nyonso, makamunyoso le kawana. Vous n'avez pas le temps de faire promotion, mais vous avez le temps de répondre à vos ennemis. Vous donnez la visibilité na benemi na bino et bambi leader. Et aujourd'hui, ce qu'il fallait, à Monique non niveau na komi nango, et ça les soucis à la polémique te. Il faut katabino, il faut katabino. Ah oui hein, il faut katabino. Muke ça ba image ba ochelanga. Il faut katabino parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Il faut ba katabino lokola banzete, ba katabino lokola ba makayabo parce que pour vous pour musicien remarquer, il faut insulter. Qui t'a dit? Fais ton travail. Fais ton travail. Parle de musicien. Si l'actualité est ça, ce que ça ne crée pas. Ce que ça te créé, qu'on finga batou, pour faire sa musicien dans l'actualité, yaya, ozo faire sa actualité, odimi ça y est. Fallait abeti 3 concerts. Yaminene. Nabasal Yaminene. Vous n'avez pas parlé de ça. Il fallait ma page nyos surtout le bel concert wana. Parce que presque bino nyos. Botala maka. Presque bino nyonso. Boana visibilité. Presque bino nyonso. Bayeba bino. Il fallait tout le monde yango presque partout. Même na TikTok, na banzongo à TikTok. Tout le monde a concert wana. On n'a pas vu ça. Parce que vous n'avez pas permis que nos visibilités wana ya ba concert oyo leader na bino a betaki et kendepe yokana. Vous n'avez pas permis ça. Vous avez permis que non les gens puissent savoir que non vous êtes en Europe. Oh là là, je suis désolé. Vous avez permis que non batuba yeba que non vous êtes en Europe. Nabosuka wana te bokomi ko finga na bino. Quelle honte, Seigneur. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Jusqu'à ce que makamami balebim. Jusqu'à ce que bozo artiste na bino bo potaye bozoba. Cela veut dire que non. Fali. Tango bato banda ko fingele bato. Il était au courant. Maintenant tango amoni que au-delà de ça. Parce que ce n'est pas aujourd'hui hein. Oh koloba ke kata te. Il fallait kata bango depuis longtemps. Lelo bakata. Basi bazoki si batu bakoti si batu mabele na kofinga na kochola na kobimisa bibembe ya ba mama ya ba papa ya ba koko ya bana batu na réseaux sociaux. Ah lelo bakata te ba okata te ba okata te. Gims ayebia ni monde entier. Boyem sanga kombo ya ba fani ya Gims. Gims ayebani monde tina coin ya se mai maître Gims ayebani. On va avoir un musicien planétaire. Na lobi na pese exemple à maître Gims parce qu'azali moindo, azali pe congolais. Maître Gims Cézanne. Base ya Gims Cézanne. Musique na yende sala que non na bébé ya botami lelo ayebi que na France ezana musicien mo kombo na ye Gims maître Gims. Nana yebi Shakira. Quand tu rêves être grand, tu n'as pas besoin de fanatiques, de malades. Tika muto ayoki musique na yo abenda na pembeni na yo poussa na lobité na lingina comme fanatique ya muto. Tika muto yaya musique wane kota partout. Tango zali artiste, tu n'as pas besoin de fan club. Tu as besoin de tout le monde. Si aujourd'hui, nous avons comprendre que pour rêver grand, pour comme au-delà, nous avons besoin de maquiller la ONZT. Dieu merci. Dieu merci. C'est quelque chose à encourager. C'est quelque chose à encourager. Alors, quant à vous,
na kati na bino muto azana ezaba msuba ana ba 50 bazokende pe ba 60 ans. Vous croyez que bakotia bino na mabele na ba succès pola ya salité ya bosoto te otia bino na mabele bongo te baotia bino bongo te baotia bino bongo te s'il vous plaît bongo te baotia bino na mabele bongo te. Il y a un certain moment où on dit que non, on continue de faire notre travail. Le cola, Kouloutou Nabiso Marie, Mami il est là. Kouloutou Nabiso Azokola Nakata Musala naï. Mazokola Ngondengeni. Abali Nakata Musala naï. Akoli Sibana Nakata Musala naï. Mendenge nini. Aokene na Ngondenge nini. Mérite nini Mami il est là kozwa. Na Musala o ya ki animatrice. Et ça mérite ya lotomo ya ngolu. Po azali exemple ya bato ebele. Muto ayambo ezali ngai. Nazali eleve ya mami ilela. Na lobaka yango partout na kokende hoa. Ndakisa na ngai pe muto atombola ngai te. Na kota na mondo yo ezali mami ilela. Alaki siete bayaka na RTNC. Balati libaya na liputa mi bale. Maputa mi bale. Ofandi pe oyambi mizise loko Koffi Olomide. Natiki mabele nanga libanda te. Nalakisi mipende nanga ite. Nalati kola zoto nanga eko se dessiner te. Kaka yango wana a voyagé monde entier. Kaka maputa wana. Kaka ba robe ya lotomo ya valeur. Et même na ba soirée ya ndenge na ndenge ko sala animation. Potango bako beta lisolo bako tuna place soto ko benga nani. Lelo ba nani ba kopesa biso exemple ya koloba keno na monde YouTube ko tala nga vraiment aka se wana zaki na succès te menga na bando tala na za vraiment élève na ponga na bando landa ye. Olanda mutu na YouTube pona ni pona mafinga. 2024 changement de mentalité. Naba plateforme nyonso. Oze levi ya mutu wana pona nini yaya. Bango wana bakomi bantela na TikToki. YouTube e bambi bango kiridi ba bua. E bua ki bango na se. Bakomi ko sala ba live butu pe moi. Pona nini. Parce que bayeba ki objectif bayela kite. Bazalaki bato batu nyonso babanda kolinga bakoma lokola bango. Tellement bayeba kite. Ba miche na mafinga, ba miche na bakisi, mama sokola, tu n'es pas confiance de toi-même. Et voilà aujourd'hui. Ba misusu balala na ba cimetière po ba kota na liste ba kende poto. Oui, au komi na poto, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Au komi na poto, qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, ba komi kowela mibale en plein live. Ya ba chroni fuati na ba chroni kiki. Ba komi kowela mibali en plein live. Quelle honte. Quelle honte. Bokowela mibale yango combien de fois? Bokowela ka mibale yango combien de fois? Je vous dis que karma existe. Tout ça, c'est qu'on est en train de vivre là. C'est le karma. Il fallait que tout le monde attaquer bango, mais bango va comme ko tout anami tout bango na bango. Ba komi ko tout anami tout bango na bango, ba komi ko panzana, ba komi ko finana. Lokola boudin ya motadela. Nazo mona muto ko tombo la télé mais lobité nga na finga tete ya muto zate. Muto zate. Bato ba nyongisa batu mitema, bato batuka batu. Eti lelo soka telemi alobi ya eza na basi bakumba bazemi 9 mois. Mais moi sona soka zo finga ya o kansate ka yebi ata douleur ya ko bimisa mwana te. Eza batonde ko fali abenda bango pemena na bango. Na ye. Bango tout. Et voilà aujourd'hui. Moi je ne trouve pas eloko spécial na koloba. Eloko na koloba ezaka bakende na ndenga ngulu bakende ndenge nini mais lokola bakenda ki kaka na kombo staff ya Fally Ipupa il fallait basala musalo ba memele bango il fallait basala marketing
promotion, il y a ba concert, il y a biloko nyonso prévané, fallait que ko beta na Côte d'Ivoire même ata mutu côté. Il fallait ba kendet. Pour bazo tambola na ye. Il fallait ba kende. Mais fallait que Côte d'Ivoire même ata mutu côté. C'est pitoyable, ça fait très mal. Et ça leçon nazo lancé. Nabi que page nanga batu bele balandango, chaîne nanga batu balandango. Musicien soko lingi ko avancer, débarrasse-toi les gens qui incitent les gens. Débarrasse-toi les gens qui incitent les gens. Quand tu incites les gens, au lieu de donner l'amour, tu donnes la haine. Tu donnes la haine, il y a profondeur. Quand quelqu'un te regarde, ils allaient salango à travers baise. Ils allaient salango na vie réelle. Quand quelqu'un te regarde, et PC en vie à sans ayo, à vomir yo, à bimisa yo penza. Vous comprenez? À bimisa yo, c'est ça même. C'est ça même. Na éviter ceux qui vous ont sir na batala na binote. Parce que ceux qui vous ont sir na batala na bino, bolinga kotinda rabatu ba finga batu pona binote. Na tuni na poser question nani na yebi kombo ya fanatique ya Maître Gims. Nani na yebi kombo ya fanatique ya Shakira, Beyoncé, Jennifer Lopez. Ba fan club na yeba benga bango banane. Motute. Musique na etango ezo kende sa na katako kombe pu ekoti na ndako ayebani eketi na endi titi na ba village endi pia ekoti musique musala na ye et créer ba fan na monde entier yango komona musicien kufi matanga soki bazui reportage ya ba place batu bazolela ye oko comprendre que non mais muto ba olele partout. Tout exemple à Michael Jackson. Tout le monde a mine de pela na Chine. Na banzela ya minene ya Chine. Na ba Carrefour ya Chine. Ba mine de pela ba bouger pela ba chinois ba pelisa. Cela veut dire que Michael Jackson a zaki na ba fan ba chinois. Tout le monde a mine de pela na Inde. C'est que Michael Jackson a zala kinde musicien planétaire. Alors ce qu'on veut conquérir le monde. Éloigne-toi dans la polémique. Jusqu'aujourd'hui, à la pipo, à la baille, il y a les gens qui viennent, qui insultent les gens pour rien. Quel jour, même en silence, pour dire que nous moutons bozo finga, et ça pour la binoté. Combien de fois ba fouta batu pour ba finga innocent? Combien de fois ba fouta batu pour ba finga? Merci beaucoup, Tokomi la souka. Alors, message n'a pas sa binoza que non. Bino ba chronifuati. Ba chroni mama ba chroni papa bokendaki bo se concentrer na musicien na bino ata bokendaki na système abangulu yaya bo sala pata assemblée olobake non mais na mokili tokendaki na ndenga olobela musicien na biso tolongola système angulu o batu bayebili biso ke tokendaki yaya bo sala ba sambla boti ko welela mobile et puis tango bozo tanga ka kombo ya leader na bino na kati ya buzoba na bino bozo kitisa ye koloba ke mutu lokola grâce tembo azo bimana leader na bino c'est honte et puis yo grâce tembo koya ko c'est ko pesa justification que non ngana bimana na leader te ngana bimana ndena cousin na ye ya ye bamio magazi okoi pe na kibi obambami sans trop obambami. Merci beaucoup na babone nanga. Le karma existe et voilà le karma. Tango zo boko la nyoka yaya bongama ka po nyoka ya melaka nyoka melaka bongama ka ko pese biloko jour au salaire soki yo te mwana na yo soki mwana no te mobali na yo yaya boko to mona ki yango soki na Canada soki wapi bazo boko la banguma mibale na ndako banguma bazo lia bien te bazo tonda te babima bakenda ko mela bana ba voisin mibale moko ameli moko moko ameli moko. Pourquoi? Tango zali ko boko le loko yeba ko asime ke loko soki na boko le yango bien te conséquence nango ezala très dangereux. Tango moni muto poussa ni pembeni na po alobela yo yaya
étudier nanu CV ya mutu wana eza ya mafinga to eza ya mutu ya mayele soki eza na mutu aza na casier judiciaire na ye pola ya épargner ye na vie na yo so otali te alobaka na ye aza na liste afinga na ye te bienvenue chez moi mais soki epola edinda yaya kota ba prison ya mafinga yo bendi ye pembeni po esala plaisir merci bokobuka oyo lelo ndeko na biso fali aza kobuka merci beaucoup na babone nanga en tout cas na tolobela nyonso na plateau na biso ya lelo pona 2023 je crois tosuki awa na cadre ya ba musicien à part ceux qui actualité ye na tombeli bino ya malamu ba o nazalaki na bango grâce na bino na kotisi ba pa ya ebele na jika grâce na bino nazomona ndenge avant janvier koma na suka janvier 2024 nazoko kisa dika yango eza courage ya mutu moko akolandanga quel que soit o bato mokili ba oloba na yo quel que soit au commis na moment moko bo senti que non je suis fatigué je ne plus la force d'avancer yaya ne te fatigue pas. C'est mon exemple. Ça, et comme elle a dit un moment moko, je n'avais pas de caméra, je n'avais rien. Je pris de courage de faire les émissions na téléphone. Et après, na tombo ami, na tombo limutu. C'est parce que ça qui passionne. Combien il y a ba humiliation je subis? Combien il y a ba mépris na zo qui pas batou? Mena les makiti na zo qui courage et à quoi avancer. Merci beaucoup babone nanga. Bo continuer ko s'abonner, bo partager, bo za ebele. Na benga bino ba étoile parce que bo ngengelanga. Bo memelinga ya bolamu ebele. Yaya, ceux qui na bato ba ko témoigner na 2023 nga na ko témoigner parce que Nzamba pe singa cadeau moko na ko témoigner ka yango lelo te mais na ko témoigner ka yango lobi. Na tikali na témoignage ya kitoko na 2023. Cadeau ya bonheur. Ya esengo Nzamba pesinga yango likolo nango pesinga pema na libota nanga yango na souhaitele yo lisusu zala na vie ya positif na vie na yo kozalaka na ba négatif te et simbi lelo te simba lobi ya bongola pe motema changement de mentalité kota na ndako na yo bonne année na papa Joseph Magloire na kati Allemagne de bonnes choses papa ceux qui za na bateau pe ba tombola Jika TV News papa tu fais partie de ça. Tika mbebo na biso et témoigner reconnaissance na bato basala biso bolamu. Merci beaucoup. Merci beaucoup na Fabrice Mandre héros dans l'ombre mututo bandaki na ye. Eh tokwei to la muki ya 12 mois ezawate na Jika to benda na to potana. Ata différente metozawana confiance kato de seva babone na bisote confiance kato lesa babone na biso kaka confiance kaka babone na biso batelema ingeta na yo merci beaucoup merci na bato nyonso ba se rejoindre ba ope ba benganga na téléphone pona ko féliciter nanga pona ko lobaki ba sepela na ndenge na présentaka ba émission nanga yaya na pesi bino merci tikete Nzambalola apambola bino boss FT ingeta na yo Nzambalola mona yo 2024 ezala année accomplissement pour na vie na yo nyonso bongisi na 2023 et kokisama na 2024 tokutani na épisode mususu bo changer ba chronique mafinga pembeni na bino bo luka quand même bato malonga po basalela bino promotion tokutani mbala sima bye bye bisous bye.